Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne qualité avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Surtout, rendez-vous chaque dimanche, avenue de la Révolution, prophète Emmanuel Dodi. They say every Sunday we are here. Yeah, we are praying here in Afrenchis Ministry. We mettez 6e rue à on a kata Kinshasa biso stopona biso awa. Bananzambe, venez prier l'Éternel. La famille, on doit chercher l'Éternel. Sans Dieu, nous sommes rien. Please, people, just be here. Just go into prayer. Don't forget our God is more than everything. We love you a lot, family. Don't forget. Surtout chaque dimanche, prophète Emmanuel Dodi, où ils ont délivré, ils ont pambola. Every Sunday, from 9 to 12. The praying start 9 to 12. We are here. Banakini nyonso batu balandaka biso babone na biso soko za na ba séjour na Kinshasa toza awa na Kinshasa toza na limité 6e rue na ministère déjà franchi. Donc to samana awa elongo na pasteur et prophète Emmanuel Dodi. Here because we wanna be with God, we wanna enjoy with God, we wanna praying, we wanna enjoy, we wanna say thank you God for everything. Le plaisir de vous retrouver encore devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en direct sur votre chaîne YouTube Fimbouna Fimbo. Et j'en profite également pour remercier et saluer nos partenaires de cette émission. Et là, je vois, il y a Odilo Mampouya 10 fois exemple à suivre. Et je salue aussi les vieux Roger Nzienda, hein, les vrais Njilois. Hein, donc, on a PC Mbote Paye Azali. Et napesi lisusu mbote et pas il y a mon frère et ami Hervé Samba, garçon naturel de Paris. Napesi John Ngongo, mon ami d'enfance, mbote place Yazali na Chine. Et que bientôt là, Maramozo aussi là. Tout le monde a lisusu pour développer Makamususu et napesi lisusu mbote nabatu nyonso o basutenaka ngai. Pe oyoyo balingaka ngate pe o balingaka nga na pesi bango mbote. Mais aujourd'hui sur votre demande parce que batu bameka ki un peu ko benganga partout dans le monde entier que non Francis ba lokola okomi na fimbu yambela biso nano chroniqueuse moko oyoyo akoma ko pesa ba couleur mususu akoma ko pesa ba valeur mususu. Donc c'est bien musala oyo tant to sala ka yango il faut que basango na biso ekendaka tango basango zo kende valeur wana tango ezongaka
Voilà objectif na biso ezalaka yango wana bazongisela biso ba valeur wana po tango to sala musala kitoko. Elle s'appelle Tanya Mabedi. Tanya Mabedi. Elle est ici avec moi. Nous allons essayer un peu yako solola par rapport à ba sujet ebele. Ndenge boyebi. Tanya, ça va? Bonjour. Bonjour Français, bonjour na ba internaute nyonso. Oh bonjour li bako tala biso na sepeli lelo. Anga mo benga ngai yo bisinga ke. Toutes ces émissions, on a qui surprise. Mais peut-être que le roi va venir samba câble mère. Donc ça va bien oh. Tout non français comment la cette nini. Na peut-être dans la tala non. La côte à bonne biso ça là ba jazz ta oh. Français il va comme na film là c'est pas deux comme yo na film bon. Je suis obligé à les cas. Et là Français il va m'inviter je suis obligé. Donc vous êtes obligé film tient un problème avec les patrons ya film. Non, on a pas problème sur le site tena pona ngai. Oui. Donc ça essayer que amsona le capter la site ngo. OK. Bon, tellement ça yo, on a le problème tout est, on sala musala non vraiment professionnalisme makasi pas na yo. Donc ça que Neymar ya aleka. Mais avant tout côté na Muzindo parce qu'on est tous des Congolais, nous sommes tous des chroniqueurs de musique et Ken Piana azali frère na yo bobandi na ye lelote bobandi na ye kala et boyebani lelote donc il faudra dire ça Tanya Mabedi. Mais pourquoi un jour parce qu'il a âge à grand frère na yo pourquoi un jour peut oluke en face en dehors ya caméra au solo la na ye boye au talisa ye oui bah si peut-être tu te sens que oza innocente au luka au solo la na ye soko oza innocente ye aibisa o problème ni nazaka non mais si tu te sens culpabiliser quelque part ou présenter Besquise, pourquoi ne pas faire ça? Oh, c'est qui m'a rassuré. Je manque même de mots à te dire. Naza culpabiliser de un. Oui. Naza la problème na été à ça la sentiment na ye. OK. Benga mato milai. Yena camarade n'est pas tué refi. Mato ina o milai yo. Makutu ba benda ona mato yango ndeza ya milaite ya milai ma finga mato ina milai et tout comme ça mama ni ça donc yemo epi pona ni asala yango OK yemo epi pourquoi tu que ko finga nga bon poani ya yemo epi le pourquoi asala yango donc nane loko ko se justifier pas ken penate OK nane loko te donc wana ma to zapena biso to sa musala royo yena film na ebi ke le kabia. Voilà, culture d'excellence, nous sommes là pour apporter un plus na oyo ezala déjà na oyo exista toluka ndenge nini ya ko perfectionner musala toluka ndenge nini ya ko sala musala o kitoko ndenge maître Sinfo Silumbu ya mama Dalida ndenge alobaka kitoko ya na place batende balobaka ujana ya lobaka udiana maître Sinfo je te salue et Tanya Mabedi Français Iba ozali parmi ba chroniqueuses ya makasi oyo baza awa na Kinshasa osala musala na yo kitoko pe ozo continuer osala musala na yo kitoko. Est-ce que on peut savoir motivation na yo po osala musala oyo ezaki nini? Motivation na ko ba na internet kosala musala oyo ozo exercer na internet eza na TV. Motivation na ngai zara ezaki no de un kotala ba mikolo o basala musala kitoko na TV nanu. OK. Kotala ba tonti mami. Kotala ba le roi to ba mi lolo. Kotala ba to ba noela madinga, madlove. Kotala bango nyonso wana e bande ko porter un plus déjà na no le baka ke ande basala musala bango boy un jour on peut faire sala musala na bango na sala musala nga boy quelque soit ma bezanga raté na libota na famille partout tozalaka ma bezanga raté pour to ça ba ima. Mais quand on a quand on sala qui toko yango apporter langa quelque chose de bien nanga mo ke na sala musala nanga quelque chose na côté ba polémique pour internet ba c'est le scram des églises attends encore ça moi polémique moi des questions polémiques mais nazonga kana moi lignée wana so na teli simanga bité naza exemple ya bato belé pe obaroya exactement na la boé pour ça bien. OK. Est-ce qu'on nani penda oyo to otangi ba kombo belé mais muto penda na loba incita yo penda apesa yo goût
ya koluka ke non te en tout cas nga pe fona embrasser kaka musalo il faut vraiment na sala yango na sala netiye Hélène Kalema maman Bianca Hélène Kalema nzaka so na hôtel ngamo na oseka surtout style na ye olata sa façon d'être bangongo nenda sala ba grimace na bazagana de esala ndo sala ngamo kitoko mo bela ndo bela ngaka Hélène Kalema modèle sala msala kitoko ndo sepelisa ngai donc c'est ça Hélène Kalema tango yo okoti na musala ngo quelles sont des difficultés d'abord premièrement banani oyo bayamba ono na musala ngo liboso tango yo lingo okota ngo siko parce que ezala kaka mutu azana ba parrain na ye bato bayamba o liboso est-ce que okota nga bakombo na bango moi historique moko mukier bato bayamba yo et ça la bango peut bien bato bayamba nga mutaya na internet ouais to bomba bilongi te OK to kosa mate soki ndeni te quelque chose ma beza mais la famille reste la famille mutamema na internet c'est Ken Piana ko ah OK Ken Piana ah mutamema na internet to kotala ne pas mon vie à moi Eva la Bumba to kotala ne kuna bina katanya ndo za na fo banda ponga baki nga binga no sana internet tenga no yana kama mo TV habiter internet est bien internet est font leur relation internet est saloke ozala nengo milingaka salo bien amemanga pas mon vieux Kadhafi Mumbudi amemanga kuna tozaka ngai na Frank Stemai to bana pour travailler à l'époque na ba to travailler makasi ezaki na mbo ete kana to bengani boto okutana bo kuna ezaki mato e bureau to vandi to yaka 8h to vandi to kota na rédaction ba laxi bino ne mambongo esenga kande kendaka après bakomo ngala yaka mamonte na vandi ezaka Congo Mikili live Congo Mikili live Congo Mikili Kabwani Kadhafi asali ya Congo Mikili live nde to yaka ngai Ken na Frank Stemai to bando sala pe zaka teke maman na na micro na nga na vandi na ndo poser Francis Baté zaka na okota zandu moi tension no Cécile moi na okota zandu na okeluka ba mama mboteka ndenge nini na nga una zongela ba musala wana na Congo réalité fa zongela ba système wana ya ba micro baladeur ba mboteka ndenge nini inspirant nga pe belé inspirant nga belé wana ezaka so to fandi ngai Ken na Frank Stemai to kitina na C to banzo lia to pesani ba idée pour Franck à l'époque on a mingi ba émission na ba théâtre alors ça théâtre ken on ça Simba lango ouais mo azanga to fani bani to ke beta no matolo to ke no pas venir sama Francis ba quoi te ka mafuta to ke to toleye à l'époque si to mesani musole kende rompo ya mbabatu ba difficulté ni okutana ki nango parce que musala nyonso ezanga ba difficulté te ba difficulté ni okutana nango peut-être o e marka vi na yo lelo so vandi bolem suna ndaku na yo otali ba fauteuil na wa kitoko wana na lingaka na ya noir blanc wana changer déjà et moi ya ndaku kala fonsi donc c'est qu'il faut na bête sous tout quoi otali TV otali ndaku donc vie oza quand même stable na ba difficulté wana lelo so ofandi ba difficulté wana tango vanda ko raisonnango ba difficulté ndenge nini okutana kinango ba difficulté de eza ba difficulté to kendo sa micro balader mo na zandu na kati liboso bakanga biso caméra na toka Fransiba taka caméra bato ngabi nzamela bani musalo osika bakanga caméra boende nini na toka salanga pasi moko eleka car la bon muke wana to sangisi ba libérer caméra ba libérer caméra na pourquoi et les cas difficulté monsieur Zarake ezaki na ngoso na bengi invité e ba noter ba nona ba tuté ba nona ba musicien tellement quelques personnes comme nous là déjà moi bien mais kobini ça ko bengi invité bodo préparer bi que la bonne na la tonga salinga kitoko boy fona ça la mission o ya boyo c'est l'émission té bablo kona nyonso bande ko sala passe na motema tu n'es pas encore connu donc bazonyonga nyonga yo bazomonoka ba fille so bika internet internet tina on mesana ba difficulté mais belé mais ba na ngana tourner mission mo bona merveille rambo to kane merveille zande nini to tourner na côté à invest taka bala mo rande bazala côté na to tourner na invest to kani peu bien to koma kuna boto to bandaka bala mo ka bakangi biso caméra ba mi photo que benga la mère mène devant libérer biso caméra na bisa yo fonzi bana leli taka nde bazalaga
bayebi lingala te baloba lingala te ne biso to kanga cameraman na merveille rambo to banda wapi to loba boye te to zongisa boye bango ka mina kusemaka nini ngabi nzambe na nga to kosuka wapi nzambe ka lala te to moni vient biso code mondial o aidaka bato oleka ne kutu atuni nini ngabi wili bakangi biso camera bakangi biso camera bose nini bon bengana bana mo nga mona solo na bango na benga bango ba pusani ba solo ya wili apesa bango ba une affaire de $100 boy pour libérer caméra pour ya wili sengi ba pardon limbisa bango baza bana ba ko sa musala ba sali mabete bota so ba lo mboka ya mabebo effacer ba sali à défendre biso donc le ko ni markanga et markanga tellement makasi na moni ya wili ko wa ko to solo na biso ko te ma défendre ngai pour moni ke bakangi loko c'est ça la rappelle bien to vani beto tenko ba wili musheni boy ya wili musheni na pese mo te pa ya zali donc a markanga vraiment ta comme ton les cas de passage azo le kana ye a markanga donc te na moni loko lo baté na pese ka ba merci ba loko na nyoso parmi ba difficulté oyo tu ko tanga mais c'est une difficulté moko oyo ba fi ebele ya internet ba kutana nango eza ke soko zana on a débit ozokenda koluka ba musicien wana misusu pe ba kutana na ebite opesa okutana bike soko kutana nango tu diras pas ça devant la caméra ya kokoma le misusu ko milingisa epa ya musicien abima na musicien pour musicien apesa yo au moins porte ya ko yambaye tokutana nango pe obomba teke na bakena nga kutana nango te mission na souffle na suka mission mo boy mo munene pe ya mboka na biso na benga to sa mission wapi na foi sana suka mission po basongi baza ba tala nde babo ba zelo tanga mena atanga bise papa to sa mission bona boy amna d'accord na erni ne PCP habitant teleleza eza impossible to sa lobby d'accord comment ba 20 ans ba benga to kutana nga on a bima soute on m'a donné bino bazarabo c'est ça qui m'a hérité ba fali ba faire banani molkei alors ils ngai boy ngabite on est ba idée na ouais ça va erni ba 20h 21h ngana ya kasi côté ozalinga bite na ko ya na hotel pour déjà na la na éviter raraye banana bela mona bloquer ngai ya mbanga pe soute ngabibo tema pa colline na tika ngabe. Voilà, merci beaucoup Tanya Mabedi. Je pense que nous avons évolué et ça la plaisir na Christelle Blanchot, il y a Pembe. Christelle Blanchot. Donc on a PC Mbote. Aza donc na habité des grands conseillers nga au cause il était. C'est conseiller nga makasi na PC Mbote pa ya zali. Parce que ngai kaya na desh kaya. Ebe nga ka style. Habité Tanya Mabedi style. Na ba te bon. Style à internet, donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Tanya Mabedi. Et Tanya Mabedi, tu sauté, tu Tanya Mabedi déjà, oh ya Tanya Mabedi Neymar. Dizamboka. Ça la voit lengue. C'est tout ça, Badjo, comme on aura gouffard. Dizamboka. Oye, au côté na Bistar, place au Tozala qui ngai na yo, place où on a zaki coordonnateur, yo poye. Du coup comme ça. Koya na yo osala ngata message que no te coordonne zoya na biso peke yaka mais kolongwa na yo osali ata sinte ozu okei il y avait un problème tout soit tine tant nazaki wana tu m'as pas donné l'occasion de voir les vrais problèmes mais aujourd'hui au moins et moi nazapeli susukunate tu peux aussi me donner cette occasion là na bato baza olanda biso ba comprendre au moins nini sala ki Tanya Mabedi alongwa subitement bon on a Bistar télévision. Non, là ça que on a Bistar exact que ce qui non donc je salue Câble Mère Beni Samba et là que na mona que non ça émission tout ça ba sujet qui toko émission moi bien au balinga kota là mais les autres les maté si tes amours lent on to pesa de meilleur de nous mais aussi mbaté na mona que ngo na tele pe na lembi na vanda ki et ça que Aruna mère chef na Bunez na vandi ba c'est non si tu m'en pesa la ka batala maka ndena yo Beni Samba madame na longo na ngai
totika ka bonne famille. Ah, obengaka ye. Na bengaka totika na longo na comme na lukasit mususu. Na moni ke nazo pesa makambo on dirait. Ils ont pesa vraiment te. Na pesa mbote place yazali Béni Samba câble mère. La star en Jésus-Christ. Ils ont collecté donc yango na longo na ngo na ndenga mabete son denité totika na so famille nda arota biso na biki asepela. Mais Tanya Mabedi lelo ezana vraiment récemment s'il faudra, je ne sais pas si je peux appeler ça des guerres ou quoi, mais moi rivalité entre Bino, il y avait des groupes, les autres Bino équipe nationale, vous avez fait des choses ensemble et aujourd'hui on a remarqué que Tanya Mabedi totalement silencieuse. On ne sait pas, Tanya Mabedi a quitté le groupe. Pourquoi? Non, on est un groupe, c'est une famille. Ok, bon, famille. On est la famille, famille carbonatée. Ok. Ate bendane carbonatée. Nga goma na makamusu so sala na sala une opération. Na vanda na ndaku na nga na vanda na se rétablir. Tellement comme que koto ba finga na koto ba zongisa koto ba sala no mona ko ça sauve vraiment propreté. Na vanda na ndaku. Mais au début, il y a un peu de ambiance, il y a un peu de finga, tu faisais ça aussi. Il y a comme qui m'a cassé, il y a un guerre loyal. Ok. Il y a un guerre loyal. Est-ce que comme que guerre comme finga na parents ko kota na kati ko finga na famille comme on kota na mon pardon. Maman na pauvre maman na boy. OK. A débrouiller en même bon na passe pas les sabiso mondunda. Balé ki na boy na mama ko tse so ba finga elo mo boy. OK. Non, c'est platé. Ce que bois kaka ouragan, la boyo bois kaka ouragan na zika. La base na zika. Là c'est retiré na va nous la famille reste la famille. Net lobby to na émission mo to sana le kichu. Mais bateau source morobo, je sais pas si tu me permets de le dire ça devant la caméra, source morobo et pesinga information lobi ke muto akabola bino ezali mobali. Njo mo ba boira rapé mingi ba boira ba bienda kabola bino. Ya wani kana lokolo ya ba rumeur. Eza nango ba rumeur. Ngaza mbana manishi muto so ebi. Weza ba rumeur. Ba tuka baloba kakati. OK. Baloba nango kaka so ba bengi muto ngo aza ayesiko. Ebise mobala ngo nani? A rosetatonner. Ezaki nani o ngam na lobaki ote ngani kingani nani talobaki kingani ote kingani anam talobaki tu vois ba tatona lo ka ba loba kaka o nous salingi aloba au moins li solo mutu so obeta li solo na yo le roi bovana ya ta 30 minutes. OK. On comprend mutu so vanda obeta li solo le roi bo liana bo melana ye le roi bo kenene bo sukwa na piscine bo passer ba bon moment nzo anem susu ya bonjour bonsoir bo lekani mais on vanda obeta li solo mon boy donc tellement mon on za ba rumeur na kumba ngo pété hein. Na comportement yoka ngo quand même. Na yoka na ngo ke mobile mo boya kaboli biso. OK. Mobile ninga za mobile na ngai kaki na mobile ne jaila na mobile ne. Est-ce que parmi bino pesa na mninga moko boya sala ki émission moko yepa kenda ki apkenda za na poto yepa za une équipe nationale et à lobby Tanya Mabedi ko longwa na ya longwa na équipe nationale azaki neti mutu moko azaki dans encore comment dirais-je naza liba il y a net libabe kolonga ya kalongo monte ke biso to évoluer ba juvenal a kepoto petit nanga juvenal na pc mbote place ya zali wa petit nanga charge otikelanga wa tindaka mbongo na lesa mutu wana otikelanga wana petit nanga juvenal a kemikili kuna kei balobi ozomona teke ye azwaka koévolue te baninga nyonso bazovoyage okuna mataka avion okuna kebo ye azalaki neti mwa malchance moko bopembeni na biso. Gloire à Dieu. Na oloba nini boso mutu ake poto bakangi poto so mutu avoyage nde bakangi baavion nyonso ezigi te na alobaki mpo bato bake poto eza afi na juvenal afi na juvenal. Je suis Neymar numéro 10 de la presse à Mboka. Neymar de la presse à Mboka numéro 10, c'est lobby, ça dit rien lobby. Ça dit à Mboka, bagende wabinga zaka na kina mais je vis mieux. Na liaga na melaka, ndelope na rokende. Le même se rokena Gabon, ko voyage faut ga mikili. Bango ba comme na bazo évoluer à pas des géants par rapport na yo. Ba évoluer ça mais ça bien, c'est gloire à Dieu. Et ça bongo. Vous avez évolué, bon, c'est bien. C'est ma pédale. Bon, moi, je évoluer, je voyager, c'est bon. Mais moi, je suis dit Zamboka, la voix rock.
c'est tout. Donc kaka mokolo nzambe permettra kaka Tania Mabedi akende. Quand ce sont bien que Dubaï, est-ce que ezanga nini? Ezanga l'hôtel. Na bomba moi 10 francs 20 francs. So na bina kangisa on a bana osenga senga. Soko senga côté na benga grâce moïla ma sœur. On a visé grâce na voyager. Mon bal nous permettre ko senga. Te a permettre te on a lobi kara pa na lobi kara zelo lobi. Tenga na tuninga. Te a permettre te. Atombo kelanga yo. Ngape na tuninga. Te a permettre te. So na bisi ata grande sœur na bisi na voyager. Tara baba za ba côté kuna. Billet zelo te. Na zo visa Dubaï to Chine to nini. Te bakati za balete pour na mona elengi. So pour baba elengi mboka, elengi pour na otala so elengi so ya nini wana baloba wana te. Na voyager na talanga, na ok na talanga ba ope ba kei na tana bango ezaki destin. OK. Ezaki destin. Alors on y se ça na mokili za destin français baba ko sa biso te. Moi je dois pas voyager et ça destin tanga mabongo. OK. Nzamba ba ki afifa ya na équipe nationale. Fakangamana étoile mon boy pour briller étoile ne briller pour le pas comme ici Kazali et c'est là que Juvenal qui bat là avant de sa mission voilà travailler jour na elengi ya Congo ouais travailler jour mais c'est là que Aïa a simbi makambo apesi makambo koto makambo pesi nde Juvenal le la libanda izara bon destin mutu nyonso sala likambo za destin enzambe to go forcer côté so forcer au monde bato ba voyager ba zonga et simba te poani ba forcer nature ba forcer te nzambe za nzambe so ngale ona miso na comment forcer na nzambe ngaso lo na forcer na sambela rate na binzambe na bible so na bino na forcer ke na forcer na bima na vo ape chacun les arasute na forcer na keluka banzela na kota bona saboso lo na zindi bubino ka boyo ke la mba mo se la ba miso ba analyse tanya mabeda zindi e ke zonge. Voilà, nous allons vers la fin de cette émission et Tania Mabedi des petites questions pour terminer et lelo yo regret na yo vraiment ezalaka nini na musala o elo nini yo regreta na musala o ti ndengo zabo na regreta ben salité comment ko finga entre nous yango na kana regretaka to finga na ta ezata ba guerre mo loyal to finga to kutana ya to seki de sankara bando sana blaze éléments sankara koto blaze éléments koto ba finga ni aba kutana ba ba seki ba zumbo na ba china libenga mais o ya biso komi ma o senti na ba kindo kimso komi na kati ba kisi e komi na kati ko boka na ba maladi ba biloko na nyonso eza bien te surtout eloko pesanga ka pasi ba mama na biso ba mama ka nde pesanga mo mama ta vende na ndako innocente ba tu papa tu innocente bande kono ba innocente ba côté c'est ba on a makambo tele ba ngote bon to ça nini ba lobi déjà que internet c'est église te to asimeka o ko yeme na ba mama nde eza mabe eza pasi po yanga mama so na tala ke boyam so na tala bimi tongo 7h azonga mso 20h à lembi. Ok, voilà, Tania Mabedi, rêve na yo lelo pour chiter, rêve ya Tania Mabedi, etikala nini? Nini o etikala ke yo osala, to nini etikala ke okoma, etikala nini? Rêve na ngazaka ke nzamba a permettre ngana vana mba na ngasika moko to bando bota bana biso ba Christelia na biso. Ok. Rêve na ngana bala na vanda sika na ngai, po dana sali osenga ke osala, français. So bali otika. Na tika déjà nyosoti. Natika nyonso pona vanda na mobile nanga za musika nga vanda ka so na la ndako te na tournage so na tournage te na église natika nyonso so na bima na bengi mo mukutazala ke ovani pe na ndako trop atinde mo code na keboye abi kerino se détendre se défouler lia mangulu tema ya lia nengulu te lia mangulu lia mantaba sepela na vandi rave nanga suka teka nzamba permettre que na vana manishu nanga esika moko to bando bota ba Christelia na biso ne yo pe wana lifanto na ya meti wana. Voilà, c'était Tania Mabedi, voilà, elle a parlé, nous avons tous écouté ba propos ya Tania Mabedi oyo esali pasi balimbisa oyo pesali esengo bobetaka maboko esali pasi te na que c'est bon plaisir ba moninga sa fimbo la fimbo malaki ba finga nga bato milai ya di denzita ayebi makamoyo to memi ngondeni kitoko l'équipe bien to fingi moto te non c'est bien comme ça moto na moi le moins esika na fimbo la fimbo ko finga te ko yana banalise ko yana makambo boye bato banoleka na fimbo te ba komo leka eza innovation mo bien
encourageant vraiment Ok. foncé, bah, félicitations. Voilà, merci beaucoup à toi, Ritiana Monza, depuis Égypte. Tanya Mabé, dis-moi 2 ou 3 personnes au Basoutenarayo et ça l'a bien. Moi, dédicace. On a passé quand on soit la Tania Mabé d'Imboté, Batos Balinganga, Manichou de moi, mon cœur, je t'aime beaucoup. Papa Nkeke, donc ma grande sœur, Alingatena Boakae. Moi, il est chaud. Des gros bisous. Babi boya. Grande sœur Noa, tu n'as pas longwe. Ah, yo, Il y a ça en Bogani. Ah, na Londres. Ah, ok. Ah, yo, t'as tout d'ailleurs, c'est comme la citine. Ok. Batos Balinganga, Neymar, Nalinga, Bino Mingi, je suis au cœur avec vous, boya, bo s'abonner. Bato Baeba, te kena comme la Congo Réalité Vision, bo s'abonner. Lobby, toza, likamo, toza, na lekechu. Boya, bo, mon, a babi, to keka na mbonda. Et beta. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et je salue tout le monde et merci pour votre fidélité et restez toujours branchés sur votre site Fimbu na Fimbu et surtout n'oubliez pas de vous abonner directement en regardant cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye.